de son mari, na musala nzamba pesa kingai ndenge nini na l'exaki ba délivrance mususu ezaki nécessaire et puis pour encadrer na le banzambe spirituellement ay ba ndenge nini ko salela nzambe bato bayokaka ye na ndanga te akana ndenge azosalela nzambe bakoko témoigner parce qu'il y a un grand travail de fond qui a été fait sur la vie de Maman Esther. Elle n'est pas telle que les gens peuvent dire de n'importe quoi. C'est une femme sous le pied de Jésus-Christ. Donc, atika nyonso, biloko nyonso akalo alobaka wana azasuna biloko wana te. Elle s'est donnée entièrement dans le Seigneur et c'est une grande intercesseur dans le Seigneur. C'est une grande intercesseur. Et moi, j'étais dans la joie parce que dans le ministère de délivrance, quand j'étais seul, je n'avais personne qui je pouvais compter dans la prière. Mais depuis que nous sommes ensemble, alors c'était une grâce particulière que le Seigneur m'a accordée dans la prière, toujours ensemble, l'ensemble, pour donc j'ai trouvé quelqu'un, un grand colonel dans le Seigneur, dans l'intercession. Oh, en tout cas, naïbaka été, naïbaka pe komboanate. Naïbaka été, naïbaka pe komboanate, parce que milieu wana ezaki milieu nangate. Ngana bimaki déjà na Congo, na ba 84 mois j'étais déjà en dehors du Congo. Na œuvre mingi na yembi Christ na Cameroun, na œuvre na bandi ministère, na bandi ko travailler na Cameroun donc bakambwana et puis nazaki na vie wana te. Nanga bana 7 na bakoko 16. Ngona mokuse. Ndenge wana. Et puis pour la délivrance za processus. Mon collègue papa zo balanga pourquoi les gens regardent seulement bato bazo tala kaka pa eza na misa bato bazo ta ba poutre eza na misa na bango te. Bato bazo critiquer bato bazo loba. Est-ce que bango peso li bakei na bisika oyo yo kendeki? Eloko nini ekobotama? Po bango bavandi, bamivandisa na mikumba na bango balinga bango kende nulle part. Mais Bible lobaki na biso Jésus alobi olia kotala ka pa oyo eza na miso ya moninga longola poutre oyo eza na miso na yo. Donc toza siko na tango ya kolonga ba poutre po royaume ya Nzambe eza na besoin ya ba âme. Ba âme wana ndi faut sauver yango. To salela Nzambe selon volonté na ye ndenge alobaki na biso abi aza kokende atiki biso tokende partout to prêcher la bonne nouvelle. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kandi elobi kolabie mapapu masopi mafuta tokokisitana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi. Bonjour. Nous avons vraiment le réel plaisir d'être ensemble avec vous. Et nous sommes bénis. Merci. Papa, déjà un mot pour les téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. Bonjour mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse en cette journée merveilleuse qu'il nous a accordé la grâce d'être debout parmi les vivants. Vous êtes bénis pour tout ce que Dieu va nous permettre ce soir. C'est une bénédiction pour tous qui vont nous suivre. Amen. Merci beaucoup, maman. Shalom, que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore devant vous pour parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je remercie aussi beaucoup les gens qui ont répondu. Moi aussi, je vous demande pardon parce que vous avez demandé pardon. Ça, c'est l'ennemi pour nous distraire. Comme vous avez compris, moi aussi, je vous demande pardon. Que Dieu nous bénisse.
Amen. Merci beaucoup, amen. Akokoka te pisika bana nzambe bazali parce que eloko nkola tikela biso ezaka ka bolingo. Ezaka bolingo ndenge mama lobi bolimbisa na okute miche koti elengi te déjà mama bandi kosenga pardon. Voilà comment Dieu est amour. Nzambe alingi biso mingi. Mais na bandi na no pas ya papa couple oyo bato bazosepela na yango ata kadi ya mpemba azosala me bato bazosepela na yango papa oyo kaka ndenge nini ndenge nzambe apesa yo mama bana nzambe bayeba nono esalako ndenge nini nzambe apesa yo mama mwasi kitoko boye mwasi oyo atiki mokili mpo alanda nzambe esalaka ndenge nini ezali esengo parce que soki nzambe abongisi makambo na ye ife epesa moto esengo. Parce que le Banzambe lobby, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne fait accompagner d'aucun chagrin. Donc, ce qui Nzambe a bongi si eloko ya motu ya pona yo, il faut yoka esengo, il faut se pelanango, et puis, la souci mosusu il fait longo. Merci beaucoup. Papa, ça non bana nzambe surprise oyo. Misusu ba mituna est-ce que papa zoki mama na kati ya mokili? Papa zoki mama déjà bongoli motema, papa zoki mama. Ndambu bayebaka te lelo na micro na biso sala bango na moi surprise mokie. Normalement témoignage wana na loba na pesi yango na noté. Mais flash on a vu le banabino lelo eza que ezalaki sur les instructions de Dieu. Donc boyebi place nini mama autaki, vie nini mama amenaki. Et boye bayebi ngai pe ndenge na ministère na délivrance ndenge na bandi ko œuvre et puis na bandi ko mosala bonzambe. Donc ce n'était pas quelque chose des hommes. Ce que ça qui est le comme la bateau na kanisi okoko nimango te parce que le que ça ya bateau. Bon na témoignage à maman ndenge boyebi ce que totangi na Bible les sacrificateurs ne peut pas épouser une femme divorcée, ne peut pas épouser une femme violée, ne peut pas épouser une prostituée. What is le banzambe? Mais surtout dans un livre, il y a Osée chapitre 1, Nzamba zol dans un livre, il y a Osée a le dit que pour la première fois, Dieu a dit à Osée d'aller épouser une prostituée. D'aller épouser une prostituée. Mission ezalaki po nzambe alingaki apesa enseignement na peuple na Israël. Et de nos jours aussi, ce Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui. Instruction na zoki nzambe alobeki nanga, tu dois prendre cette femme-là en mariage parce que tu dois l'aider pour sa délivrance et elle a beaucoup de choses qu'elle doit parler, qu'elle doit confesser pour la délivrance de mon peuple. Tant on a eu qu'à le bawana et ça la kinga passe mingi. Na bundi sabaki mingi na le bawana. Na dit Seigneur pourquoi ça? Et quand Dieu m'a donné l'exemple de Osée devant Nzambe, il faut plier. Il faut plier. Donc j'ai plié. Je me suis plié et mariage salami tozana donc et là on a encore baké soko tali na bomoto. Ndeko landa ka témoignage. Oso landa ba témoignage à maman Esther. Donc, les 8 volumes, ce qu'on l'a dit, témoignage, on a bien. Na ba témoignage, on a nga zawana, nga mutu na arrangé ba témoignage, on a ndegini no témoigner bandé, bandeli, mes origines, sources de ma diction, ma naissance, ma vie dans le Seigneur, et ainsi de suite. Na arrangé témoignage, on a pour épaissir. Leçon monene na boyo bazalaki na bubungi et témoignage wana et salisi ba couple ebele puis salisi pe ba ministère ebele donc ce que comment ce que motalinga peut sa témoignage va banda mes origines je sais les mêmes malédictions ma naissance donc biloko na ezolanda na pesa nzambe merci mingi pour liboso te ba témoignage za ko pesa manandenge wana te mais Dieu a travaillé donc c'était un plus dans le corps de Christ. Alors soko tali na musuni na ndenge nazo nzamba za usala na ngai na ndenge na evre na ye na kokondima boete kena bala mama Esther soko tali na musuni na ba témoignage nosto donc mais na molimo
ce qui est impossible à l'homme devient possible. Pour ba témoignage nous tout ndenge origine na ye mbotama na ye bakambo salaki tout ça na landa yango puis et quand musaka été parce que bato pe na zwaka na ministère de défense ba na sala bango ba cure d'âme ba pesaka ba témoignage ba témoignage na écoute ça rien par rapport ba mususu ba leka ba délivrance pas na ngai na ministère nzamba pesa ngai ba leka na ba cas difficile ezala ba homme de Dieu ezala ba chrétien ezala bato na ba confesser Jésus te. Donc c'est pour vous dire que eloko nezaki ordre ya Nzambe et moi je me suis soumis à l'ordre de Dieu. Alors ma question c'est celle-ci. Vous avez eu maman avant abongola motema ou bien abongola ki déjà motema toti? Maman abongola déjà motema. Na maboko na ote hein. Na maboko na ngai te abandai ko sambela. Tant on a zwaki tobala ninga na ye juste aza ko sambela beaucoup plus le ministère ya combat spirituel et pas ya maman na papa là. Moi déjà bongolé déjà motema. Wana bongoli motema l'équipe ba délivrance na ye belé et tout ça. Ya bongoli motema azoko œuvre pour le Seigneur et puis la lero wana ngai na yiko zoye. C'était pas facile hein, papa. Na musuni bonengo lobi ezaki facile ezaki vraiment difficile kozwa moi si oyo yebaki na ndenge na keso yebaka na ndenge azaki na mokili tote. Oh en tout cas na yebaka yete na yoka pe kombo wana te. Na yebaka yete na yoka pe kombo wana te parce que milieu wana ezaki milieu na ngate. Ngana bimaki déjà na Congo na ba 84 mois j'étais déjà en dehors du Congo na œuvre na yembi Christ na Cameroun na œuvre na bandi ministère na bandi ko travailler na Cameroun donc bakambwana et puis nazaki na vie wana te. Merci beaucoup maman na part na yo pe lere papa ye kokutana na yo pour être azona na mariage et ça est-ce que vous avez un espoir que okobala ayo so kabwana ki otiki mokilo tiki mibali so mokilo landi Yesu Masia est-ce que minzi maka ke okobala lisusu to olobi na na minda sala na ngaka Nzambe na mipesa na ngaka pa Nzambe. Merci Tiffany na question na yo tango na yambi Nzambe na yambi Yesu Masia ko mobix ko mo kontinanga nazaki lisusu na espoir na posa ya kobala te puisque na vie na nga ndenge na menaka yango moto nazalaki na ye azalaki koloba toujours bolingo yanga na ye kozala ti suka lilita eloko wana ezalaki na kati ya motu na nga epuis ye azalaki kulutu ya bapeti ebele leki mpe ya yaya ebele donc mpo na nga nayebi kaka moto akolinga nga te moto akobala nga te mpo oyo akoloba kulutu ya leki ya donc nazala kaka mare ya bana donc moto akobala nga te tika nakangama na nga na Yesu Masia mais ngai moko leo mpe na confesser Seigneur Jésus comme Seigneur comme Sauveur nde naye koboya naye kobenga ndeko wana oyo tosaki na 32 ans na abi c'est fini na tiki mais mpo ya Nzambe naza kobalelo na bandeko baza nano ba deuxième femme oyo baza na kotambola kilikili mpo ya Nzambe soki otiki mabe moko songolo eza péché chéri Nzambe akopambola yo puisque ntango ngai na ndima ya kotika makambo ya 32 ans Nzambe mpe assiste quelque part mobali na ngai. Alors comme nasalaki CD bayebisi ngai na témoigner nautaki vraiment na kati ya mokili nazala koyeba meme makambo ya Nzambe te epuis nazalaki na famille musulmane ngambo mpe nazalaki musulmane non pratiquant mais nazalaki quand même kolanda yango. Alors ntango ekomi ke nasala CD nanga balobi na témoigner naye kosala ba témoignage oyo nasalaka première fois ezali comment j'ai donné ma vie à Christ nakopesa mpe yo okoki kotire ndambo ndambo ya biloko na kati ntango nasali témoignage wana ngai nazo comprendre ete témoignage eza eloko ni babi non il faut témoigner mpo epai eutaki bachrétien fo bayeba ke obongwami ya solo nde na témoignage wana bamemelaka yango papa comme aza ministère ya délivrance alinga toujours kotala batémoignage ntango azotala témoignage na nga voix moko elobi na etala mwasi wana okobala ye aza Esther. Papa comment livre sur le mariage, comment vivre un mariage heureux en Jésus-Christ abandaki na introduction nango sur la reine Vachina, la reine Esther. Alors Nzambe abi mwasi yango reine Esther ye wana
papa abundanaki na voix na bino non mwasi azoba makambo ebele bonga na kolinga te me ntango wana nga nazalaki vraiment kosambela pole ya nga nayambi kriste nasakani te ndenge nalobaka kaka ke ndenge nazalaki kolinga bakisi mingi nakoma liso kolinga kriste koleka bakisi nazalaki vraiment kokota na chaudière mpe ya na mozindo ya prière surtout na ministère ya combat spirituel donc lié à célibat ebukanisa esalaki au moins à peu près 2 ans papa azoluka nga azozwa nga te mpo ya kobingisa nga mpo ntango voi na elobi na ye mais à chaque fois azokota baprière mpo alobi le mosusu ezali makanisi na nga moko me nzambe azokonfirme yango après ngai moko nalalaki naloti bato misato baye mpo bakuti ngai balataki na bapembe balalisi ngai likolo ya pancarte balalisi ngai bapuse ngai batie ngai na katikati bo bandi osambela na hébreu baosambela me ngai nazoyoka me azalaki droite asimbi ngai loboko alobi yaka atelemisi ngai tokei tomoni ndako ya ndele ndako wana ya ndele ezalaki na nguma bowa ya munene donc alingami mutu ezomwana na te ye nazoka kotala ete tema aza obriye akitisi loboko ngai nabi tala nyoka abi kobanga te devant ngai eloko oyo aza immobile akotisi loboko abendi mokili ya nguma abimisi des alliances ezalaki ya na argent abrise yango ntango abrise yango nalingi naloba kaka boye alimwi donc moto azalaki pembeni na ngai c'était le seigneur parce que ezalaki 3 personnes baza kobrille nazomona bango te me ye oyo ya droite moto asimba ye nga alors ntango esalemi ndenge wana nalamuki makile bali manga na zolo wana bato balanda témoignage yanga bayebi le pourquoi oyo ezalaki place mongo nakendeki tolalaka nazalaka na 8 ans nyoka ya 32 mètres azalaki wana babomaka ye alotisaka tata mwasi na nga ke ngai loko bobomi ngai na koti na kati ya mwana oyo na bali ye donc bien aimé calculer nanu nyoka ndenge wana ngai na bomoto bona kwa kodelie ndenge nini mpona kende kolongola bague na mokila ya nyoka si ce n'est pas notre Seigneur Jésus-Christ oyo azali asalaka makambo nyonso selon volonté na ye yango wana prière eza bien yo ozolela libala kolela yango na maloba te na masapo te lela na prière mabolongo na se libumu polele nzoto akotelema ndenge nga na bandaki mais lere wana na bande balala kaka na mabele nga bimoko na komata na mbetu Seigneur lobo varolize nga sans idée ya libala eleki une semaine après ndoto wana naye kolota navandi na katikati ya lopango boye voix moko ebengi nga na likolo Elisabeth 3 fois po Elisabeth eza kombo na nga ya kobotama kombo akoko na nga na ndimi alobi tombola loboko no ya droite na tombola loboko ya droite bapesi nga papier ya pembe bakoma bongo ntango nazosimba yango mwasi moko abimi ya gauche mosusu ya droite baya kobotola nga nazokangama nango kanga bi te oyo ezali mobali na ngai nzambe apesi nga auti Cameroun ngai nayebaki papa te ndenge papa mpe alobi ayebaki ngai te wana papa mpe azoluka ngai na batelefone azozwa ngai te lien ya célibat ezalaki makasi nga nazwi yango nasimbi boye basi wana bakoki kobotola ngai te nalamuki loboko akokangama boye natala bopapier eza te nakei koyebisa papa na nga molimo paster Abraham isilo na abi papa tala nanu nga bapesi nga kombo ke mobali na nga kombo na ye bongo papa asekaki ngai alobi na nga mais bongo avanda na Cameroun te avanda na Gabon et puis le président bongo aza marié ndenge nini bakopesa kombo na ye alleluya ngai mpe na bi Seigneur Jésus oyo eza baélision lokola église nakende kuna ministère ya komba bato bakotaka bamarie nde sikoyo peut-être eza baide nafandaki ndenge na mokolo mpe makile ebimi nga na zolo ndenge kaka makile ebimai nga na ndako ya nganga oyo tata mwasi na nga amema yanga bato balanda batémoignage nga bayebi na mes origines sous les mêmes malédictions alors makile ebimi nga na zolo ekati pokwa na yango nake mpona ke ministère libumu mpasi nazongi na ndako lobi nango so nakei nayoka telefone esone papa abengi nga je suis le papa wana mobali nanga azalaki nano pasteur je suis le pasteur bongo namonaki batémoignage no nalingi namona yo navandaki nye bien aimé ayoki nga navandi nye naza kolela namoni nga donc ezalaki réalité nzambe abaki na nga wana nga nayebi te ke ça fait 2 ans moto alukaka nga
makambo ya nzambe eza mystère ndoko koyeba te ntango nyonso wana navandaki 32 ans na position ya deuxième femme nga moto azalaki na nga motu satan atinga mokila nzoka nde quelque part nzambe abombelanga mobali na ngai banda bandundu mpo mobali na ngai aza moyanzi atangisi baklasse alongoli na baklasse amemi na Cameroun apati ya Cameroun abongwani alonga na Cameroun aye na Londres talaka bapassage nzambe aza kosala na ye ndenge bana Israel na désert mpo aya kokóma wana nga mpe na aya kobongwa mpo le yango na bongwa wana nanu te na bongwa bongo to ya kokutana mpe le na ye kobala ezalaki badifficile mpo na libala na ngai mobali na ngai abi na ngai yaka nazotindi yo tike ngai bi nasi nalobaki na nzambe na kobimaka lisusu te mpo le nasalaki basede na ngai na bande kosala baplayback partout par là parci par là ngai abi na kobimaka susu te mais mobali na ngai abi nazotindi yo tike efo ya ngai abi boye fo nakende nazwi nkombo na ndoto nakende ya koyoka eza nini wana nano abi na ngai makambo ya libala te natosaki atindi ngai tike ngai nabi me nayebi yo te abi lokola oyebi nga te ngai nakolata ekoti ya noir ngai abi bopa yo so omona ngai na bande cassette omona ngai nakokita na gare bongo tokokutana donc toyebanaki te nzambe moto asaki bongo nakende mpe na bali eza histoire molai na temo yango mingi epuis na ye okuta mobali na ngai na bana na ngai donc bana na ngai 7 oyo nasalaki na mokili malgré na bénéficiaki nango te me na bonzame nzambe apreparaki nga koza na désespoir te eloko osali ata moto andimi yo te yebaka nzambe abombeli yo yango donc nzambe abombelanga bana 7 na bakoko 16. Merci beaucoup na banda bisika mosusu te kaka awa na les Nazariens nde bokozwa ba découverte oyo ya makasi papa tika tozongela yo nani est-ce que ata nkolo alobi me na sukuni na bomoto bato balobaka kaka bato bapekisaki yo te papa bisika tozokende ya libulu te kobanga makambo te mwasi asali mokili asali makambo ya minene apandisi yango kitasa oma yo ozokende bato bapekiso bazalaka te papa wana eza question na musuni mais soki oza moto na bonzambe l'évangile c'est quoi? Aller partout dans le monde entier prêcher l'évangile à toute la création. Ceux qui croiront seront baptisés, seront sauvés. Mission ya biso ba chrétiens za ko prêcher évangile. Évangile ba lobi te okeno ko prêcher bato baza ba saint, okeno prêcher bato ba yibaka te baza kindoki te. Évangile zo okena na terrain ya bato yo. Ba yebi nzambe te, ba mususu baza bandoki, ba sorcier, ba prostituée, ba makambo kirikiri. Mais tango ko prêcher bango évangile wana ba yoki évangile wana ba se décider ba yambi Christ lokola Seigneur sauveur na bango bato wana baza na droit ya vie ya bénédiction ya nzambe wana. Donc lokola na yokaki instruction wana ya nzambe ngai na kotala susu passé na été pona bonzambe kotala ka passé ya moto te tala présent na epi ndenga zoke na Christ. Soko bani ko tala passé ya moto, bani ko tala ba problème ya moto, yo ko avancer na Christ te. Mais tala engagement na ye na Christ et ndenge na zo tambula na Christ. Soko tala engagement na ye Christ ndenge zo tambula na Christ. Ya zalaki na mokila sali ko ba vivre na ndenge nyoso ko yoki wana. Mais siko ayambi Christ, lokola Seigneur sauveur na ye, akangi babaro azaki nango. Atiki makamba deuxième bureau atiki bakisi ya zausala ngana ko poser question est-ce que mutandenga azana droit ya vie ou bien azana droit na ngote ba question na ngai ba réponse ya yo ba question ezalaka ya nga ba réponse ezalaka ya pila alors donc mutu azana droit ya vie azana droit pe abala azana droit pe à vivre vie na ya nzambe nenga après parce que le bige soko yambi Christ au comme une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et tu as une nouvelle vie en Christ. Et cette nouvelle vie, nzamba kotambula na yo ndenge ya lingi, eza ndenge olingi te. Merci papa, bato balobi trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Ozui maman, bobala nina yo bali maman, oina na ndako. Est-ce que tango bala ki maman, o trouva ki bonheur? Oui, na trouvé bonheur dans mariage. Bonheur ezali. C'est le bonheur des actes mérito au côté bisoté. Keba misusu bakoma ka te to vanda ka poto boko la bana, atovanda ka po bato bakoloba. Na vandi na okaka po lokola yana ibisaki bato ke nzambe mutatinda na vanda ka tika na vanda me opinda za mwasi ya kovanda na ete. Na bonzambe ton oui doit être oui. Ton non doit être non. Soko si on dimaki
Ce que tu as un problème, ils ont un problème, nini solution, ils allaient, tiens, ma bolongo na nase, nous avons repéré sa solution à problème. Papa tokomo kende bovandi na mama bozana mama libala likwele pesami penza bolingo mati makasi mingi na banza ete nzamba tindaki mission moko pene ya mama lelo tango oza komifana na tuno question papa est-ce que mission ala nzamba tinda yo oza kosala okokisi yango to okokokisa yango mission ekokisami ya mission ekokisami mission nanga ezalaki pour la délivrance totale ya vie na ye nzambe akokisi mission wana parce que epai autaki nyonso elekaki eloko liboso oyeba ke délivrance est un processus la délivrance ya moto esalamaka na mokolo moko te plus tant que ozo kovivre na mokili ozo kovivre bade même mokolo kokufa même à 80 ans okovivre kaka badélivrance délivrance eza eloko moko nzambe azo marche na yo na nzambe eloko nyonso nzambe azokolakisa mabe ale nzambe azokodélivre soki mikitisi nzambe adélivre eti ainsi de suite parce que alobi na biso na livre ya so totali na livre ya Esaïe 46 alinga version wana mingi celui qui vous a délivré qui vous délivrera d'une telle mort lui qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Il vous a délivré, il vous délivrera, et il va nous délivrer encore 3 fois. De 3 étapes, Esaïe 46, versets 3 à 4. Je vous ai pris à ma charge dès votre origine, votre naissance jusqu'à votre vieillesse. Ici, à l'objet, je vous ai délivré, je vous délivrera et je vous délivrerai encore. 3 étapes. Donc, la délivrance soit là, toujours pour continuer. Mission nanga ezalaki lokola sur total na Bible. Marie, la mère de Jésus. Marie azalaki femme vierge, azalaki na mobali te, mais mwana ya botaki ezalaki sous la puissance du Saint-Esprit. Mais Marie, ce qui a zaki na mobile était, ba mona qui est tombé enceinte, balinga ba lapider Marie babomaye. Mais Nzambe a pesa qui est mobile Joseph. Joseph a encadré Marie jusqu'à Marie a boti moana. Joseph était comme un père qui devrait donner l'éducation à cet enfant, qui devrait encadrer Marie pour que n'importe qui ne puisse pas dire n'importe quoi ou faire de n'importe quoi. Donc, Joseph Azaki est un encadreur spirituel et physique pour la Marie, pour la mission Nzamba Pesaki. Ngai pe mission nanga ezaki pour la délivrance. Et loko Nzamba tina kati ya mama Esther, za témoigner za makasi, soka témoigner yango boye, yé moko akwa kusala musala na te. Il fallait azala accompagné de son mari na musala nzamba pesaki ngai ndenge nini na lekisaki ba délivrance mosusu ezaki nécessaire et puis pour encadrer na liloba nzambe spirituellement ayeba ndenge nini kosalela nzambe bato bayokaka ye na ndanga te akana ndenge azosalela nzambe bakoko témoigner parce qu'il y a un grand travail de fond qui a été fait sur la vie de Maman Esther. Elle n'est pas telle que les gens peuvent dire de n'importe quoi. C'est une femme sous le pied de Jésus-Christ. Oh, yami pesi penza. Donc, atika nyonso. Biloko nyonso akalo alobaka wana azasu na biloko wana te. Elle s'est donnée entièrement dans le Seigneur et c'est une grande intercesseur dans le Seigneur. C'est une grande intercesseur. Et moi, j'étais dans la joie parce que dans le ministère de délivrance, quand j'étais seul, je n'avais personne qui je pouvais compter dans la prière. Mais depuis que nous sommes ensemble, alors c'était une grâce particulière que le Seigneur m'a accordée dans la prière, toujours ensemble, ensemble, donc j'ai trouvé quelqu'un, un grand colonel dans le Seigneur, dans l'intercession.
Merci beaucoup papa yo pe tant que moto munene ya makambo etali délivrance nzambe pa utilisaka yo makasi na likambo etali délivrance l'air ozwaki mama basekel nini oyo okutaki na délivrance na liboso omonaki ke neti bato bapesaki délivrance namoni awa batikaki awa oyo olandelaki mosala nini ya makasi yo oyaki soki kosala na makambo etali délivrance na ye. Délivrance au prime abord tu peux pas dire moto aza possédé na boyo. Mais biloko mosusu ba acte mosusu ekopozama na kati ya vie ya moto komona ke moto aza na nde mosusu kolota ndoto moko komoni ke oza na position mabe olobi yango namoni ke ndoto wana nzambe eza na domaine moko nzambe alingi oleka na délivrance. Donc c'était des cas pareils, des cas pareils. Donc eloko moko soit à vivre yango na ndoto soit vivre moko battaque moko ani donc wana toza obligé tokota na kati ya prière na ngai na ye tosali baprière auto délivrance tokamati autorité ainsi de suite. Voilà ce genre de papa ntango ozoloba merci beaucoup là ozoloba auto délivrance ce n'est pas parce que ozobanga okende kolivre oyo akoma mosuni na yo mikuwa na yo okende olivre pa bato mosusu de peur ke sango epanza na yango banda kosala kobomba likambo na kati ya ndako kosala ba auto délivrance. Soki nalobi auto délivrance moto nyonso aza dans les seigneurs soki alobi amisalaka auto délivrance te ou bien à comprendre nano mpe makambo yango ya bonzambe te parce que quand je parle auto délivrance moto nyonso aza na baproblème na mokili. Moto moko akoloba te moi je suis là je prie je n'ai pas de problème je suis saint boboeza te. C'est le Seigneur Jésus-Christ akotala ke motema na yo ozali peto mais awa tant que ozotambola na mokili oyo ya mabele oyo cette terre a été corrompue souillée voiture apamba ozokota wana oyebi te bato nini bakotaki na voiture wana butu bakende koboma bato basalaki mabe yo ekokota oza souillé okolala na butu oloti ndoto moko boye ozose retrouver soit na bato moko bapeso bamebembe. Alors soki osesali auto délivrance te okomona ke ozo comprendre likambo yango te. Donc ceci ne veut pas dire que osa possédé parce que une possession cela veut dire que tu n'es plus le maître de toi-même, c'est les ténèbres qui contrôlent ta vie. Mais oppression eza koya ekoppressé yo de l'extérieur et dans cette oppression là ce qui y a un petit manquement et puis mais en tant que combattante dans le Seigneur tu ne peux pas lâcher, tu dois te mettre dans la prière. S'il s'agit que au sein de la prière que mutu mususu ressemble mais ce que le but mutu ressemble yo ceci ne veut pas dire que tu es possédé, tu n'en peux rien pozo bangas batubalo basang. Donc ce que ça esprit à kobanga bateau donc oyamina notre. Merci beaucoup voilà. Papa nazongela nano maman to avancer mukia maman déjà to betaki masolo bana na nzambe bapambola maki ba réagissaki aussi maman oye na etonga ya papa to pe etonga ya nkolo mais o papa zokamba obandaki nanu kozala nani na kati ya église nzambe abengaki yo na mosala nini na kati église na etonga ya papa oyo papa nzambe apesaki mokuma monene mpona yo ntango okomi na église mosala nini ya liboso oyo nzambe apesaki yo comme charge. Ntango nakomi na église ça fait bientôt 8 ans oyo tovandi na mariage. Ntango nakomi na église charge ya liboso nayebi ke naza mama ya église wana apres mobali na ngai ezanga il faut nasala social. Il faut intercéder, il faut faire intercession, il faut modérer, mais avant toute chose, il y a un gars qui a bon prière, il y a une makambo ya église dengele kakate pour na église on azalaka liboso ezalaki pareil te tant on a une église na komi na combat na zo luka mingi délivrance na nga moko. Alors quand on a bali mobile nanga apprendre ngai comment lire la Bible ndenge ni batanga ka Bible ndenge ni ngai na za mama pasteur na ko se comporter. Alors pas nanga saka harmonie puisque banda na kola na za ka mutu moko malgré makamoso na sala na za na compassion puis na za na amour ba. Alors là na komaki ezaki étrange te pa na ngai pour na ko servir nzambe na église. Après na servir na témoignage nanga je me rappelle encore premier séminaire de sala qui tango na yaki ezaki sur ma témoignage bas na sala ngona témoignage na ngai
bato bayaki tosali yango na Londres, c'est tout. Ndenge wana na bandaki kosala. Ndenge otunaki papa soki bato baempeshaki ye te mpona kobala nga, en tout cas bato ebele baempeshaki ye, eza bana mosusu ya molimo, eza banene, mais biso na papa tozalaki close. Puisque nga déjà lokola nazalaki na combat, bateyaki nga ke tous les bénédictions n'est pas à dévoiler. Mosusu ezali à garder, à témoigner, et ainsi de suite. Alors, mosusu akopriye kaka bénédiction mosusu. Alors nga nazala koloba te, nasali bato kwa surprise. Papa pe asali bato surprise. Agardaki yango. Après, bana nyonso bayaki na mariage tout, mais bapekisaki na mosuni. Mais na molimo papa azikaki atosa mingi liloba nzambe. Po nete ndenge na baka na la fois parce que natosaka mingi liloba nzambe. Olie natosa bato. Po sikoyo tozobunga ndenge ni. Tozobunga po tozotosa maloba ya bato. Olie otosa liloba ya nzambe oyo nzambe alobi na yo. Yango amoni mabunga eza mingi na kati ya corps de Christ. Nga nazongaki mwa moke place wana po bato ba comprendre, peut-être bakobabi to comprendre te bato na papa bo papa répondre bo. Papa eza prédicateur, ye azokende na mateya. Alors nga nazokende yango na mokuse ndenge wana. Et puis pour la délivrance eza processus. Mokwana na papa azobala nga bi pourquoi les gens regardent seulement bato bazotala kaka pa eza na miso ya bato bazotala bapoutre eza na miso na bango te. Bato bazokritike, bato bazoloba. Est-ce que bango mpe soki bakei na bisika oyo yo okendeki eloko nini ekobotama po bango bavandi bamivandisa na mikumba na bango balingi na bango okende nulle part. Mais bible elobaki na biso Jésus alobi olia kotalaka pai oyo eza na miso ya moninga alongola poutre oyo eza na miso na yo. Donc toza sikoyo na ntango ya kolonga bapoutre po royaume ya nzambe eza na besoin ya baame. Baame wana ndi fo tosauve yango, tosalela nzambe selon volonté na ye ndenge alobaki na biso abi ye aza kokende atiki biso tokende partout to prêcher la bonne nouvelle po bato babongwana bato baza baptisé olie totalaka kaka badéfaut sur le serviteur et le servante. Soki tozotala kaka badéfaut ya baninga biso nyonso mpe tozali kaka bato toyebi le vrai le faux te. Ye moko Jésus alobaki dernier jour nde nzambe ye moko papa na ye moto akoloba akobanda kotia mosu à gauche mosu à droite. Mais biso nde tozala tozotia bamosu à gauche peut-être baza ya droite. Il faut totika yango soki omoni moninga na mabunga sambela mpo na ye totika yango puisque Bible lobi qui est-il pour juger mon serviteur ou ma servante. Yo ozojuge baninga bakojuge yo. Totalela tozala na unité ti lelo oyo tozokoka nanu corps de Christ ezokoka nanu Jésus azokoka koya te mpo na corps de Christ ezali séparé divisé ekatana katana et pourtant ye moko na croix azalaki mobimba. Amen. Merci beaucoup papa tozonga epai na yo mama lobiki na kati etonga azalaki na ye moto oyo ya losambo asalelaki nzambe comme intercesseuse asalelaki nzambe na sociale asalelaki nzambe tolingi toyeba lisolo ya mama koma pasteur to mpe lelo tobengi ye bishop ebandaki ndenge nini. Na marche na ye spirituelle na niveau spirituel ndenge aza kotravailler na église ndenge aza se soumettre na liloba nzambe esengelaki azwa siko couverture spirituelle na mosala oyo ye azosala. Baza kobenge mama apôtre bongo, baza kobenge mama apôtre bongo parce que abali ngai nazali apôtre, mais na mosala osalaki pasteur. Alors il fallait tout tombola ye na musala wana. Nga moko na se rendaki compte na musala to tambola ke nga nazali bien placé pour repérer niveau spirituel na ye parce que ngai na yebi ndeni na encadrer na bonzambe. Première action tango yaki pa na nga na libala de voir liboso na pesa ki premier cadeau na pesa ki Bible. Et na pesa ki otangela nga Bible yo de Matthieu jusqu'à Malachie, et de Matthieu jusqu'à Apocalypse, et de Genèse jusqu'à Malachie. Mais elle a fait la lecture de cette parole, elle a lu cette Bible, je crois, 3 fois. Et chaque fois, nous avons retourné ma question,
chaque fois nazo tikela pétant ya prédication na biso en famille so mbaye na bon teyanga par exemple na likambo moko boye na pesi sujet akokenda kotanga sujet wana akodévelopper yango atei na moni que vraiment eza penza tango pe akena koteya yango bato mpe bakorépondre na nzambe mpe akorépondre bato mpe baza délivré bato baza guéri donc namoni vraiment que mosala na ye aza kosala yango bien donc amérite eza eloko moko te ke babambeli ye mpona boye donc elle mérite parce que azali na niveau spirituel oyo ebele même que bato mosusu pa tokende baministère mosusu nakopesa bino petit témoignage tokende korendre ministère na mboka mboko un grand croisade alors babenge balobi apresente bana bo d'habitude présentation ya bana basala baéglise mosusu omonaka bakamati bana seigneur je vous présentons cet enfant basambeli kaka nde wana mais quand elle a pris ce service atali ndenge nini biso osalaka service expliquer qu'est-ce que la présentation d'un enfant, pourquoi on doit présenter l'enfant au Seigneur. Bible elobi nini, devoir ya ba parents ezali nini, devoir ya église ezali nini, et avantage pour nous présenter. Donc c'était une chose extraordinaire. Et à la fin de ce service, le pasteur m'a appelé, m'a dit mais papa, est-ce que tu peux pas m'aider aussi à donner ce genre d'enseignement à mon épouse? Moi, j'ai dit à ce pasteur, moi, j'ai enseigné à ma femme. Je te prierai aussi que toi, tu puisses enseigner à ta femme. Merci beaucoup, papa. Aujourd'hui, maman Zaki vraiment bien enseigné. Yekola ki penza malamu na pembe na yoto tisiko pazo yekola kaka mais papa. Moto na ngeza boy. Pona nini te lokola apôtre oyokaki mama nzambe te avant olatisa tope mama akoma mosali ya nzambe alongwa intercesseur akoma bishop lelo oyokaki mongongo na nzambe te ayebisaka yo apesi mosala mpona nini te kozoba kapelelelo bana tata mosala opesinga na enseigné ye na likisi na baintercession ekomi ntango nga na lingi sikoyo nakomisa ye bishop pesa ngai nzela mais yo moko otali kaka niveau mama akomaki olobi to démarre. Attention. Na lobité que nga moko natali na ndeko mo natali en tant que serviteur de Dieu au sala makambo de toi-même te mokolo ordination avant ordination na kota ki prière tant na kota prière nzamba lobi na ngai ordonné pour basala service pour la ordination na ye nzamba lobi na ngai na livre ya Nombre je crois chapitre 19 nzamba lobi Nzamba alobaki na Moïse benga ba ancien nyonso ya Israël baya liboso na ngai nakokamata esprit oyo eza na yo nakotiango na kati na bango po bino na bango kosala mosala elongo message nzamba apesaki yango wana donc ezalaki ke nzamba akamata esprit oyo ya mosala atiaki na kati na ngai a imprégné peu na kati ya mwasi na ngai po biso na ye to kokosala mosala na niveau wana na ndenge ya sengaki. Ce n'était pas qu'une décision personnelle. Merci beaucoup maman nazongi pa na yo la tie question comme entre parenthèses d'une manière générale ndenge tozo vivre lelo na monde to pe na particularité na Congo okomona so mobala za pasteur faut moi c'est pas à la maman pasteur motalingo vana na ba azaki mutneso linga kaza la likolo na cher maman pona yo kokolo belela ngoni yambo na tuna mutuna na ngana zana ngosa maman neso ki ya moi c'est pasteur linga kaza la pasteur baboyi kovana na ba lokwa bandini wana ngana pona répondre place wana na yebite ndenge nini bango bayoka na Nzambe mais pour nga moko naza ko mibenga kutule monga na bi puisque azali plus évangéliste naza ko babongo mais o yanga message za ko ya bato bele bazo ya na message ko sambala nga mo pe na Congo tango naza ka Nzambe alobi na ngai alors ezali te vraiment que pour ça moto azala ndenge na poso ko misali yo moko po eza ya solo bato muso baza ko misala yo moko na o Nzambe atiyo soko misali yo moko c'est différent na o Nzambe atiyo. Pour ezali nango héritage familial était que papa akufi bongo mwana atika na héritage ubi mwasi atika na héritage non ouais za makambo ya Nzambe makambo ya Nzambe po yoka voix ya Nzambe
Donc il faut nzambe aloba. Parce que nzambe alobi te ekomi likambo ya famille, ekomi likambo ya mosuni. Nde epa ozomona ke mbeba eza kosalema. Epa église ezalaki na molimo, ntango nkolo église eza sute molimo eza peso. Maman Olivier Tenkolo alobelaki mpe yo moko parce que ata nzambe atalisi bato po baordonne yo moko mpe nzambe fo atalisa yo nasi mpe mingi koloba na yo ke nzambe atalisaki mpe yo moko. Siko na nini nayeba mama, est-ce que yo moko consciemment leur omizongaka na kati no, est-ce que omilobaki tant important o nzambe abongisi baordonne nge ezalaki ngonga oyo baordonnaki yo to ifale na batika yo oyekola lisusu mwa mingi batika wana na papa tika wana na banseignement bana ko pesa yo omimona ki na temps ekokaki na ndifana batika nga bamemaki nga lombango mingi. Namona bongo te puisque mbali na ngai enseignaki ngai et puis le meilleur enseignant c'est le Saint-Esprit. Tout le temps dans la communion na Saint-Esprit. Et Saint-Esprit a enseigné ngai belé lisusu. A enseigné ngai belé puis na yebi ki ezali vraiment le moment. Kutu mbali na ngai nga azako atiaki date wana le mona mona lokola ifale kaka lere na bandika ba témoignage ko tambo poto tamboli na mbali na ngai na mosala nzambe puis to moni pe ba fui et pas un seul kaka. Saint-Esprit vraiment a utilisé biso puissamment na mosala de sala. Mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien.